na Congo. Chaîne Oyo et la cabine masolo kitoko. Pesi bino bambote de partout Oyo bozwami. Parce que chaîne Oyo eza kolandama mokili mobimba. Naba Oyo bazali na Océanie, ba Oyo bazali likolo kuna na pôle Nord, ba Oyo bazali na ba sud partout mokili mobimba. Bambote belé pote janvier Oyo tokomi kokende presque na suka ndenge nga munganga spirituel na belelaki 2025 kota na fungola na yo baye bakotaki na fungola je crois babengaki nga papa edi tosololaki napesaki bango baconseil oyo bango na mitema na bango babombaki ebongo yo ti lelo oza kozela nini mpo benga ya yo munganga spirituel alendisa yo alakisa yo aexplike yo lolenge nini okoki kofanda na 2025 longola motema mabe longola likundu fongola motema na yo makambo nyonso efungwama donc lelo tokobetela bino mwa moke lisolo ya ndeko moko avandaka awa na Afrique du Sud ye na mwasi na ye baya mboka oyo de cela 10 à 15 ans en avance. Quand on dit 10 à 15 ans en avance, c'est-à-dire na 2022 dans tochango liboso na baneo elekaki oyo ezalaki Afrique du Sud parce que lelo tozala mo babikakatano na mboka ngo tel que makambo mikanda tokobelela gouvernement na biso oyo meme ezalaka na ambassade awa bakomona bakoyoka ndenge tozala na badifficulté ebele meme ya kozwa mikanda na mboka oyo pour le moment eza lisusu facilité. Tolobaka toujours na kati ya Eliba TV mwana mboka pe mwana Congo awa toyelaka bino masese ya kitoko. C'est-à-dire quoi? Ndeko oyo lisolo oyo tozobeta oyo ezali na petit résumé ezali que batu oyo ya sunga batu oyo ya yamba batu oyo ya bengisa batu oyo ya sala bolamu mpona bango bazongisela ye mabe oyo tolobaka la reconnaissance n'est pas de ce monde. Il y a liboso pe ya mibale toyekobenga ngo l'ingratitude. L'ingratitude ezali mutu oyo opesi ye ata na loboko ya droite tolobi te ke gauche fo emona me ye azolinga amemisa kaka gauche mpo emona me nzoka nde aza na kapasité wana te sikoyo esali mabe esali likundu esali motema nyukunyuku oyo ya bino monganga spirituel papa edidiba docteur spirituel oyo azolendisa yo na makambo oyo ebele. Alors awa na kati ya bachaîne na biso oyo toyaka komanyola plus mingi lingala ya bakanja lingala oyo eza kolakisa moto originalité na biso epai oyo touti mpona koyoka malako masese mateya oyo munganga spirituel akomanyola na mokolo lelo. Bandeko tokela petit résumé ezali ke ndeko oyo abengisaka bandeko mwa mingi baya mboka oyo na nzela na ye. Alors kokoma bakomaka awa bango mpe na mwasi na ye ere bakomaki awa baye koyamba nkolo Yesu oyo tobengi Messi lokola Moïse mpe Sauveur bakomaki na bango kosalela nkolo bafungolaki mpe etando église ya monene mpo moto wana deja avant ya mboka oyo azalaka na habitude deja na kisasa ya koteya partout kosungaka bato. Alors ere akomi awa idéologie wana toujours ya bonzambe eye kobima asali etonga monene na kati ya mboka ya Afrique du Sud na kati ya kosala etonga monene wana ayambaki mpe bandimi ebele me atali ke mingi bazali kolela baya awa oyo ndenge ezalaka kaka Pasteur Songolo Pakala ah me mwana kote na biso te vraiment tokola na bango kote moko. Alors azalaki kofutela bato banzela biso bato toye nsima batango toyoka mpe masolo afutela bato banzela bato baya mboka oyo bafanda ntina bandako na bango et après babima bazwa mpe misala bazwa mpe mikanda baevoluya me bakoma bafitole. Tozwa mwa moke spot publicitaire na biso ebongo tokota na mozindo ya masolo ya mokolo lelo. Le prince oyo ayebi kamera kitoko
caméra pe yebi ye pe akotangisa cours ya kopesa kolakisa lolenge nini ya kobanyola caméra tolinga. Zambe yako yemba na nzembo, Zambe yako tutela tolo, moninga ya baye bazanga baninga. Bien-aimé dans le Seigneur, nazali chez la Mwanda Fondation. Naeli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na yeli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment, nazangi baba. Merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuka na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana kozwa bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokosomba ta kaye moko te. Yango nzamba lola, nzambe wa nzamba ba vete. Nzamba za nzambe la ngai. Donc akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soigni mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisa yo mususu. Merci, merci. De retour ndenge tolobaka na bino butu moi na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission otolobi tosolola yango. Bandeko oyo famille oyo eyaka mboko oyo elonaki otobengaka eloni ba racine esali ba racine ekangami oyo ata batindi tracteur ya kovuza ekuvuzama te. Me tala motema malamu ya bandeko oyo bazwi babengisi ba famille oyo boza même pas ba petit frère na bango te, bandeko na bango te, ba cousine na bango te, me babengisi bino boye awa bokoma na bandako na bango bapesa bino mpe misala bokenda bobima bamosusu kutu ndenge ezalaki nobengisanga na kofuta balala akoma awa afuta te akoma na ye kwangolo. Mais tellement que bango baza croire toujours na nzambe na bango. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Bio yemboko okuti mutu asala etonga na ye église oto bengiki ezali vision na ye moko te, mais nzambe nde apesi atie loboko pe atomboli etango oto bengaka etonga ya nkolo ya munene ezokota plus de 400 personnes. Mais lelo yo bato moko bavene moko baye bakoti baye ko détruire église oyo ya bato ebele tolobi awa tokotanga kombo te, mais bato wana bayebi basalaka ngo panani. Donc ngai ya bino monganga spirituel nakoloba nalingi problème te, nalingi mpe namona teke moto abenganga mpona buzoba parce que nasi nazwa bapele moko période moko ere nabeti lisolo ya batindikere oyo nalobi ya batindikere baza baderobeur batindikere bazali koyeba teke moto aloki mbongo na nzela nini mpo osalela ye baouverture abima soit na Afrique akende koévolue libanda. Mais j'avais reçu des appels oyo esala pasi bapele ya banya oyo tobengaka ke bato mitema mabe bakomi kofinga monganga spirituel. Yango yo wuti wapi oye posala nini oloba nini ngai yabi mission na ngai ya mungu oyo nzambe atindi ngai nazali monganga spirituel naza na nga pasteur te ngai na koteya na kati ya chaîne na kolakisa bato lolenge nini spiritualité etambolaka lo masolongo yango oza na problème na yo obengi nga na kosunga yo na komanyola yango mpo bato bayoka nini tala mabe ezalamaka soki yo mesala kobengisa bato keba
okutana bato mosusu bakosala kaka mabe. Mama na papa wana bazali bapasteur babengisaki bato awa na mboka oyo. Bato wana babalukeli bango. Bato wana baye kokotisa songi na kati ya bato bakutaka. Une affaire de 400 ou 500 personnes ou 300 ou 200. Yo otie songi opazi etando. Opazi vocation ya Nzambe. Tolobi teke bato bakendaki nyonso, mais il y avait des gens bakomi koya église, mais bakomi kozana méfiance na bato. Parce que likambo mosusu bino bosala te, moto akomokosela bino kutu makambo omoni ndenge azalaka wana azalaka na kisi. Omoni nde bazalaka boye. Omoni bango kutu boye bazalaki na banyoko. Omoni boye bango bazalaka boye. Voyez-vous un peu ndenge Congolais azalaka motema mabe na ndeko na ye Congolais. Bafuteli yo nzela, bapesi yo sika kolala, bapesi yo mosala, basungi yo, mais par retour tala ba retour ya Congolais na bisaleli ya badérobert. Oyo nga nalobaka na bino chaque fois, nga nasepelaka na bato oyo te bazalaka na makanisi ya badérobert. Bato bazalaka na makambo mabe, bato bazalaka na makambo badiambulu. Ce n'est pas gentil. Comment se fait-il bakoki kosunga bino par retour yo koégorge moto? Alors tolobaka ke ya Nzambe ezalaka toujours ya Nzambe. Yo koki koya kokoyisa yango, mais comme ezalaki mission ya nkolo apesaki bango, ezalaki mission ya Nzambe apesaka bango. Nga napesaka bino témoignage ya mosika te nalobaka yanga moko. Nani na Afrique du Sud ayebaka ngai ke un jour ngai papa edi na kotelema liboso etando ya bato nakomi kopesa mpe baémission bo. Qui peut me croire? Ya Nzambe eza ya Nzambe. Nga mpe naza komela masanga lokola bato nyonso. Nga mpe naza komela cigarette lokola mututu. Ngai mpe naza kosala nyonso oyo bato basalaka mpe na kuku. Mais lelo ta na ngai ekoki naza right. Mekanga na position nyonso benga asala tu okutana na oyo atelemi liboso na ngai. Donc mutu na mutu ana tango na ye. Tango na yo ekoki comme yo zaka na bizali ya badérobert. Wana okutana kaka na bato batelemi liboso ya bato oyo wana. Yo kutaki bango na 300 personnes. Mais lelo panzi bango osali mabe, mais yoka ndenge Nzambe aye ko restaurer bango. Nzambe aye ko tindela bango plus beaucoup de gens pena b'activité otobengi ya b'encadrement ya ba orphelin. Oza siko wapi? Yo dérobert. Yo moto tondami na likundu. Oza wapi? Yo kanisa to kotambola na mituka. Nde otondi bomengo. Tozwa sport oyo ebongo to continue na lisolo na biso ya lelo eyali kopesa yo na ngai toli tosimba matoi po toyoka toyoka na motema po tokanga toleka tino le presse. Nzambe yako yemba na nzembo, Nzambe yako tutela tolo, moninga ya baye bazanga baninga. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Là,
mutu nyonso aza na poto soki atili bongo mpona fondation ata $7 asimba yango te ongele batiki $7 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aime bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo nazoyebisa bino nakoluka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atemone yango ntina televizio alobi nayeba kosomba eloko na moboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi me babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi pesa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo nakokomba motuka na motambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki Consolation ya tozongi na kati ya masolo oyo ndeko oyo babengaki biso mpona kopesa maye oyo ezalaki na motema na ye oyo tobengi yango la reconnaissance n'est pas de ce monde. L'ingratitude kozala ingrat efutaka te ndeko oyo abengaki ngai ere azobetelanga masolo oyo aza kolela nga nde nazwi yango mpona maniola yango po peuple oyo akolanda émission oyo po moto nyonso oyo akolanda émission oyo acomprendre ke soki bazalaki parmi bato wana oyo basalaka clan wana ya kokweyisa bandeko wana batika mingi bato ebele ere bayaka mboka oyo toyebaka 10 ans na biso te ou bien 20 ans na biso te ou bien ata 3 ans na biso te yo oyeba yambi yo bapesi yo na esika kovanda ofele ofuta mai te ofuta ndako te na Afrique du Sud pendant 6 mois ozolanda nga oyebi eza yo après obimi epai wana bape yo mosala nzambe apangusi yo mai ya miso apesi yo nyonso oza koreve ere oza komona ndeko wana yaki ere aso ya bavacances na kini ndenge bolelelaka bango je m'excuse ndenge bolelelaka bango et après oye kokoma enemi monene ya bango mpo okuti bango mpe na babie mosusu esali yo susu likundu olobi te ifo na égorge bango mais est-ce que soki olelo ozotambola na motuka oyo ezokute plus de 1 million de reines na Afrique du Sud ekosala te eza motuka te soki olelo ozotambola na ndako oyo osombi ndako oyo eza na valeur ya 1 million be 2 million ata 800 000 mais motu wana oyo tobengaka source epai eyokutaki il faut tikala kaka ya na ignorance il faut zala kaka na reconnaissance ata verie te yango ezali makambo oyo monganga spirituel akoyela bino napesi lisolo mpe nateyi mpona kolakisa yo ochange bizaleli ochange bakomportema na yo ya mabe surtout mingi awa na oteya sur likundu motema mabe la jalousie la haine c'est la même famille et okende na moti wapi remarke bato ebele bakangela bato bidemi bakanda bakendelaka na kita ata yo yini ngai je suis un pauvre malheureux lobi nakufi okozwani me ndeko wana oyo bango basalaka mabe oyo bango batiaka mbeli na mokongo oyo bango bazokisaka ye bapota ya lelaka lelo nzambe arestaura susu ye apesa ye bandimi apesi ye baposition nyonso mpe apesi ye na mayele lisusu koleka asali na bafondation ya minene yo ozomona epai okei okomi limite mire ekomi ya kotutana yango toyebisaka bino ke
kosalaka erreur te oseka mosali ya nzambe tika ye na nzambe na ye yo ozoseka ye aza faux pasteur oyebi te nini dile na ye aza nango na nzambe ere yake na kolala mabolongo oyo atiaka na se yo oyebi te bandeko tofungola mitema ezali ane 2025 me ndeko wana mpe kolo lisolo oyo topesaki ye baconseil tolobi soki bazokisaki yo na bato mosusu ce n'est pas monde mobade ekozokisa yo yambaka restaure vie na yo ezali ndenge nzambe atindelaki yo ndeko yo tolandi émission oyo na bokebi mpe ozwi conseil oyo vandisango na motema soki mpe oza nango ya jarabwe bato basala yo mabe kohésite te ebenga monganga spirituel na koteya na kolakisa yo na kofongola yo oyo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya tata nzambe alobaka na bino mingi mokili ya tata nzambe yekola kotambola oyeba epai wapi okotya lokolo na epai nini okoyeba komanyola monoko na yo okoloba na nani okobetela nani lisolo ezalaki ya bino humble serviteur oyo tobengi munganga spirituel dokotolo spirituel papa idi diba nayelaki bino lisolo oyo tobengi na kati ya la reconnaissance n'est pas de ce monde kozalaka ingrate na moto oyo apesaki yo eloko na liboko ya droite alors kolinga te gauche emona sala effort odilango na ye na nzambe nde okopingwama nde okopambolama bandeko mokolo lelo naza siri tosuki awa napesi baoyo nyonso baza kosapote œuvre de dieu oyo bakosapote c'est-à-dire baoyo bazali kozwa ta na bango kosapote c'est ça kokumisa kozwa produit oyo monganga spirituel akoyela bino na ndenge ya bolamu bokabola yango bopartage ngai bopartage chaîne oyo po te ezali entré na bino na 2025 bokodécouvrir mingi eza na kati awa bokozwa yango mpe ekotikala bino seko na seko na bavi na bino ata un jour tomonani te nkolo azala na bino tomonani mokolo ya lobi soki ye moko nzambe yesu masiya azoki